Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Mbote Nabino, Balandia Bosolo, na politique, merci pour la confiance et fidélité. Tokutan sous le lomo kolo mercredi, na tombe libino bolandi bolamu, pour la tout premier numéro de la journée, na zoli qui était bozali malamu nyonso ekoleka na molongo. Tozali 11 heures passées de 27 minutes. Merci encore une fois pour la fidélité. Merci na bao bazole mbate ko komela biso mikolo nyonso po bosolo, misa elinga leleki misa français na batebele. Alors on aura 3 programmes, peut-être 4 cet après-midi, mais toujours dans tout premier numéro, je vais recevoir pour vous M. Blanchard Ipipo Azali, chef Yarigoma Kimwenza Matadi Mayo et conseiller en matière coutumière du ministre provincial de l'Intérieur. C'est avec lui que nous allons échanger tout à l'heure. Boza Ebele, Makamaba Bele, ça crée un désordre dans la ville-province à Kinshasa. On en parle avec Ipipo qui est avec nous sur ce plateau. Mais avant cela, voici les informations du jour. Est de la République démocratique du Congo, l'ONU décrit des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur étendue, effroyable et réitère son appel au Rwanda à mettre fin à son soutien au M23. Les ports à eau profonde des bananas sera livré dans 18 à 20 mois selon les DP World. Sécurité, le gouvernement provincial du Nord Kivu et de la MONUSCO resserrent leur coopération pour protéger les civils. Société, plus de 700 000 enfants affectés par les conflits armés à Ituri, une mise au point de la société civile. Ressources hydrauliques au Congo central, des pêcheurs s'opposent au projet de construction du barrage Inga 3. Justice, Cour constitutionnelle, des magistrats du siège et du parquet en formation sur la passation des marchés publics. Au Touélé, plus de 240 détenus entassés dans une cellule prévue pour 20 personnes à la prison de Ziro. Ituri, des maisons commerce est réduite en cendres à Komanda. Lubumbashi, la police intercepte des cathodes de cuivre volées d'une valeur de plus de 400 000 $. Kinshasa, toute occupation de l'espace public routier désormais soumise à l'autorisation du ministère provincial des ITPR. Pour terminer, la France finance un projet d'infrastructure à Boma à la hauteur de 50 millions de dollars américains. Constat Moutamba tiki démission et pas Mokondi Mboka ezali inactualité Moutamba ou Babandai Kolandela bapesi par l'Assemblée nationale autorisation à poursuite azana obligation ndenge mobeko lobi na expliquera bino déjà makambo nyonso ndenge makambo esengeli leka donc na étape ezalaki makambo ya démission soka boyi ko démissionner 24 heures après à cause la considéré comme démissionnaire. Dans ce stade parquet a fixé ce qui va fixer bakosambisa ye akosamba bakotala et sambeli na ye soki akolonga to akolonga te. Je pense que makambo yango ekozala ndenge yango ezaleli messieurs et dames fidèles téléspectateurs. Allez tozali en direct, on évolue. Tozala Blanchard Ipipo mbote na yo boye bolam mbote papa Sam ozoleka na bosolo na ngai mbala liboso ezamba liboso ondimi quand même kokula misa ya biso basango bino ba chef coutumier okima biso basango melelo yo kama oui ezesengo makasi pour première fois banda bosolo banda na sala bosolo si terrain bon okita pe na village vuna Bukilango to sala si terrain mais première fois na ivana na plateau na papa sango na kula misa donc pendant nga plaisir makasi. Très bien. Est-ce que boyebi que na mboka na biso tolo balokwa na Kinshasa
soki désordre ezali lelo na makambo etali mabele oza conscient ke bino chef coutumier bokotisi désordre na mboka na etekeli mabele na esaleli makambo na kokonza bokonzi na bino est-ce que d'abord oza conscient? Oui, eza pena bosolo mambolobi parce que il y a beaucoup de chefs coutumiers oyo basosiaki bapoliticien na kati ya makambo ya mabele, basosiaki mpe bapoliticien na kati ya makambo ya pouvoir ancestral. Yango wana omoni pouvoir coutumier ya ville ya Kinshasa eza mpe mbilinga makasi. Bon, nalobaka na République démocratique du Congo mobimba. Très bien. Nalingi oyebisa nga nanu ndenge nini bino chef coutumier bozali organisé na ville province ya Kinshasa? Bon, par rapport à ville à Kinshasa, DG, faut dans la vérité, tous organisé. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de chefs coutumiers au basu pouvoir penza na ndenge et longo banité. Donc, azapena mo pona minakati ya famille. Bon, na niveau ya baumbu, ndenge pouvoir epesa melaka, bazora pouvoir na mongo chef a koufi directement, faut pas remplacer chef mosusu. Mais na niveau bande ko na biso ba teke oyo ko bana c'est leti maluku na plateau pouvoir ekoti na mbilinga makasi ekoti ndenge nini parce que bango comme exemple na repeso ya lelo oyo ngamo na vivre na place nazali comme conseiller par exemple na groupement Bou eza na 3 clans na 3 clans wana baza nango chef tanga koufi pour remplacer chef mosusu na 3 clans baza nango wana babimi 12 et 16 candidats chefs coutumiers et puis 16 chefs de clan. Mais alors baza na 3 clans ole babima 3 chefs de clan na 3 candidats chefs coutumiers mais babimi 16 candidats na 16 chefs de clan. Siko babimeli wapi 16 clans wana babimeli wapi 16 candidats babimeli wapi. Donc mbilinga pena eza makasi côté wana zwaka ka côté antele maluku mata donc en tout cas impossible. Des autres années outa na bino moko chef coutumier na ba famille ya chef coutumier ou bien outa na l'état motoza kotiela bino des autres. Bon, des autres wana outi pa na biso moko chef coutumier na biso moko famille coutumier parce que chef coutumier ya côté neti ya ntele maluku bazane nini DG soki chef akufi bazui mwana ya chef bakomisi intérimaire tant mwana chef osala intérim mwana chef aloki ba politicien aloki ba policier aloki ba militaire batia poids abandi pe koteka mabele tant abandi pe koteka mabele wana akomi na force akomi pe na mbongo. Alors moi est-ce que tika pouvoir ezate po bakolo pouvoir o baza na lignée bazwa bokonzi ezate moi bazwa su bokonzi ezate po ya komi na poids akomi koluka ko poussa ka badate ya bende consolation azo poussa bende consolation alors mona sko ba o wana pe ba omoluka sko pe ba kinoteka so mabele bazwa force po ba politicien ba tcha bango sous poids. Alors on a na maluruni ezaki na système mo ba instauré ke ngam na tiara ngam na longola donc ya ezai kotsa ki mbilinga na makasi. Alors na niveau na biso pa ministre provincial azo bunda na koluka ko silisa problème wana na kobunda to linga to silisa problème wana mona bakomi ziko ko influencer ba to basala na ba réseaux sociaux wana pona kofinga ko bebisa ko salir réputation ya ministre nanga conseiller na ya mamu totali bafumo Kinshasa. Donc les OP ça vraiment pas si. Na niveau ya Assemblée nationale bozala ba représentant niveau Assemblée nationale ba représentant bazate kozanga niveau provincial. Assemblée nationale ezate tozanga na 4 coptés na niveau provincial. Mais pourquoi on s'est retrouvé à 4 ans? Bon, parce que nazaki no chef de groupement te nazaki chef coutumier ya village Vuna Mukilango. Récemment avatar honorable Martin Lusala Maïno oti kokufa des familles batali et ça les linangai na niveau ya village Vuna Mukilango parce que na bundi makasi Vuna ezaki na enclavement ezaki pena mboka mo ezaki na tina te mutandima kite ke Vuna ko maboye ndenge komi lelo. Alors ne musala makasi na sali wana famille lobi na bon tozwa topesa o groupement otambusa sozo groupement pour musala ekene mina mwa liboso mingi. Yango na famille bako décider ba désigner yo.
famille kaka mutu mususu te l'état te parce que l'état ekozwa kaka acte famille nde mutu bakodésigne badésigne yo après l'état ezwi acte ya destination na yo wana okomi chef de groupe pouvoir na bino ezalaka mpenza nini mosala na bino bachef coutumier mosala na bino ezali bon chef coutumier mosala na ye ezali kokengela population na biloko na ye ndenge soda akengelaka ndenge mpe chef coutumier fo akengelaka et chef coutumier akesi au plus loin ndeti chef de groupement oza chef de groupement okoza peut-être na 5 villages to 4 villages pa na yo na 5 villages wana fo ba chef de village na yo wana bazwaka rapport bayaka kopesa yo yo ozwi rapport wana otina na niveau ya commune otina na niveau hôtel de ville mpo ete toza lokola baagent ya l'état toza na kati ya administration ya l'état chef de groupement aza na kati ya administration ya l'état donc et puis troisième des choses ape azali agent ya renseignement parce que chef coutumier aza motu oyo akozwa renseignement sur oyo akopesa niveau ya l'état l'état peut fois considérer yango pour que tozwa solution rapide ipipo ozobatela bato na biloko na bango on a inséré problème ici na ville province ya Kinshasa justement na lobi likambo ya ba chef coutumier oyo bazali ba vagabond baoyo baza non autrement identifié bazotambola partout mais toyebi te so baza ba chef coutumier wapi nini bino bozosala depuis koza conseiller ministre mpona koidentifie ba faux chef coutumier et puis bozosala na bango nini bozolute na likambo wana ndenge nini mpona kosilisa yango parce que lelo bato ebele baza escroqué epai ba chef coutumier merci DG par rapport à dossier à vagabondage ya chef coutumier à niveau ville ya Kinshasa tosalaki séance de travail morona vice ministre na biso national qui est le mois Mindeze Katorebe tosalaki séance de travail par rapport à vagabondage ya ville ya Kinshasa parce que za ba chef coutumier ebele o bauti balwalaba bauti ba Congo central bauti ba Bandundu bauti ba Bakongo bazotelingana a ville ya Kinshasa bakomi ba locataire na ba Bandalungwa bakomi ba locataire na ba Kitambo bakomi ba locataire na Changu tomeki kobunda nango na vice ministre je crois ba décision peut-être vice ministre mais à niveau provincial pas na biso et pas na biso excellence ministre Tchaïti Ngabuya asalaki circulaire beaucoup circulaire wana elobi ke soko moni chef coutumier azotamwa na nzela na balabala na bikoti na bamayaka oyi ya biso bafumu nenga na lati boye police soko emoni ye ba approcher ye batuna ye aza chef coutumier awapi et azotamwa na bilamba coutume na autorisation nini azotamwa na aza chef ya province nini soki bamoni ye bazwa ye batie maboko baye na ye ntina hôtel de ville comme ça biso tolukele solution nini oyo tokozongisa ye na province na ye parce que même nakendaki na Lualaba epai ya mama Fifi Masuka nde mokondaka na ye koinokire mwa biloko mwa mingi kuna nakuta ye na bandeko ba chef coutumier ya Lualaba eza na chef coutumier moko kuna aza ya village Muvunda chef ya Muvunda tokuta ye na ye na baninga mosusu bazalaki wana chef ya Muvunda alobi na nga nayokaki ba chef coutumier moko kuna na Kinshasa bayaki babengisaki bango kuna pa ya VP moko se présentaki na komo ya Muvunda ngabi mais oui parce que na Kinshasa eza na ba chef coutumier ya ba province mosusu ti lelo na kini bazaka au moins on so babi que chef de l'état ana manifestation place boy au moins on ata 1000 babimili bino place wa sko bomi tout na bato babimeli wapi bazui avion air nini bazui bisi air nini po bakoma na Kinshasa donc eloko wana vraiment en tout cas ils ont même ministère national même VPM na biso phase de solution nango parce que ils ont causé tort na kati ya ville ya Kinshasa et puis ils ont sala que ba province na biso musuye za la sécurité parce que bango batiki ba village na bango et ko se retrouver na Kinshasa or chef coutumier za agent renseignement il y a des fois ça renseignement si pas administrateur du territoire na ye ou bien pas bourgmestre na ye pour que ville na biso to ba ville ya ba province na biso musuye za sécuriser bazali ko accuser yo personnellement d'abord au quota qui chef coutumier illégalement de deux aux spoliés mabele ya bato ya ba ancêtre na yo alors que vous n'avez pas qualité ozo banini pour nous
bon bayebi ndete parce que baza maman ba famille na biso TDG nga naza chef coutumier d'abord il y a village vuna mukilango depuis 2014 naza chef coutumier reconnu par l'état congolais naza na ba document nanga nyonso tout au famille nanga pesa inga pouvoir au chef de groupement mbala wa lipesi honorable paix à son âme apesa inga bokonzi et puis l'état ekozwa acte nango soki nazalaki chef coutumier reconnu par l'état congolais l'état kokaki kondima jamais kosala contrat nanga pour un projet il y a 1000 maisons ya basinistré parce que l'état face à contrôle na ye face à l'investigation na ye si réellement naza chef pour signer contrat nanga l'état signera contrat na n'importe qui te bon ya mibale eza jalousie ekoti pourquoi parce que bamoni ipipo akomi chef de groupement ba vie lourd baza likolo ba doyen na biso wana bango balingaka te bango balingaka kaka bango nde ba réuniaka bato mosusu ba réunier te ipipo aza reconnu na niveau avuna mukilango et puis na kimwenza famille na yende mte décider ba pesa ye bokondi ya ki chef de groupement et puis pas ko décider ye moko te ki akoma chef de groupement famille nde mutu ba bengi et puis pas bike non na musalo sa ki to na vunda ya kokoma chef de groupement ki mwenza batali et puis pas boya raté soko boyi bokondi surtout il y a pouvoir ancestral ezara moi bania munya mwebele ya kaliboso deja donc soki nyamu ni mwana ekomeli okotika même bana na opi okay otiki bana no tiki na mwasi na yo okay otiki bango alors ipipo lelo bandeko bayeba ke ipipo soki bana posa ba mona famille ya ipipo pona bayeba sur réellement ipipo penaza chef ya goma ki mwenza matadi mayo famille za ki mwenza matadi mayo place wana baya biwe za ki mwenza baya ipipo za invisible été ipipo aza le seul chef oyo atambulaka na sembo na ville ya Kinshasa c'est pour cela yango moni ministre nanga Cherichi tenga buya salaki choix ya kopona ngana za la conseiller na parce que ayebi lolengi ngana tambulaka okomi mokonzi ozwi confiance ya famille et s'étendre pe na kati ya mboka lelo bakonzi babendi opembeni po za travailler on va parler de vos réalisations depuis oyo okomi mokonzi esaleli oyo ozokomisa bisaleli na ngai osali nini lokola na bokonzi oyo ya mvunda mukilango déjà na kokuta nanu vuna mukilango ezaki na enclavement ya makasi vuna ezaki na nzela kokotela te parce que ezaki na nzela moko ya village moto okotela village mbolo wana soki boye omona bandinani komenace bino parce que bavoisin ya balimite na biso nyonso ya voisin ya village mbolo voisin ya village mati voisin ya vuna manenga lokola vunde ezaki na enclavement bango nde mutu bazalaki na baentrée na basortie bakomaki koya kospolier mabele na biso bazoya kotekela bato illégalement kopesa bato mabele illégalement eloko ya liboso nasalaki ntango nazwi na bokonzi ya 2014 nasali recensement nayeba nani na nani baza na mabele na kati ya vunda mokila naye koyebaki mabele etekamaki illégalement na bandi sikoyo koapproche bato wana esa bango kino tokoki kovanda tosolola mpo tobongisa makambo la plupart bakimaki nga balingaki ngai te parce bazalaki influenceur na ndenge mabe ke no bokende pa na ye te mabele eza ya bango te tuza mais alors na kati ya vuna mokili wango soki okoti okuta koko ya ipipo akundama place wana tata aboti koko ya ipipo akundama susu place wana bon sikoyo mboka ekozala ya baipipo te ndenge nini alors na moment wana nde sikoyo naye kosala ke nakutani na l'état congolais nayebisi l'état ke naza na mabele okoki kosunga nga osala eloko mwa développement na kati mabele na nga heureusement bandeko mpe ya biso ya matadi kibala bakufaki président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi il faut nakabela bango bandako ya ofele batongela bango 1000 maisons nga nakabela bango ya ofele nde nayaki recevoir projet ya 1000 maisons ya basinistré oyo bakufaki na matadi kibala d'abord nalongoli nanu mboka na enclavement parce que mutuka ekoma okota ntina kati ya vuna mokilango oyo esalama nanu te depuis bakoko kutu oyo anga bazalaka mboka ezalaki na enclavement bawakaisaka na po basinga mais lelo vunda so okoti okuta enclavement elongwe bato bakomi kokota na mutuka projet ya 1000 maisons ezotongama kuna malgré mwa bafai ezali na projet yango mpona mwa kotongama ekomi mbilinga mais
moi banda kuane pesi déjà moi esthétique abeza grâce ga yanga so koti na vunda so lelo kuta banda kwa brique ya kitoko o etongami kuna en tout cas ko ndima même pas que soki oyala mboka na kala na lelo o ndima teke et mboka et puis mboka eza sécurisé na ninga kusala tu parce que ngambo so na kina village na ngala tambola tous les 4 coins village tayibi tous les 4 coins village donc so monguna koti na mboka na ngala koyeba ke monguna koti donc c'est un peu ça déjà. Très bien. Moi, le forage, je continue à faire ça. So qui on a goûté par lampadaire, mine des opélas, les lobes en boca par ta PTV. Allez, tozo zonga. Outi na kolozi, tota na kokoma na kolozi ngo komaki, au visiteur qui puis rencontre na yo zalaki na chef coutumier à village Muvunda. Tota na belema la mibale, toza zonga pour na continuer. À tout à l'heure. Ikambozen munene za na Lualaba awa et puis mokonzi na biso. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tant à déplacer biso nyonso bato tolingaka ye faut tolandaka ye faut soutenir ye kaka na Kinshasa te donc to soutenir ye na République démocratique du Congo mobimba donc ata même so abimi libanda mboka faut tolandaka ye pour makamba osala na esalama te conférence ba gouverneur oti kosalama na salle très propre où ils a inauguré par chef de l'État eza ba réalisation ya gouverneur Fifi Masuka report yango yo ya Lualaba donc etongami ya sika ezate ke ba réparer te ya sika batongi pino mo bomoni a na aéroport inauguration ya aérogare la réalisation eza mwa mingi nane esili pete ti tokoma samedi ba dimanche toza na ese biso oza ba leader d'opinion et puis toza bato tovandaka na peuple biso topesaka peuple esika ya kovanda na ya kolalela mais tant peuple azolelaka biso pe tozoyokaka ozo comprendre sikoyo na bato tu batia mais gouverneur Fifi Masuka coup de chapeau nga na sepeli je crois le nga pe na sepeli c'est que population nga ya ki mwenza gopema pe ya vunda mukilango bazaya ko sepeli donc c'est que ba kino bazaya ko sepeli donc biloka boye nanu salamati za Lualaba na village nani Kange village Kange c'est grand chef Kange présentement bozomona ya ba chef mwana moina bengi na mpona monite parce que adozo komona na makomo na mina bazana Kinshasa kuna bazana bataka kufutela bazotanga baye bakomo ba village na bino mais alors bino mo bakolo bamboka bosai nini posa alors pas na le réseau de ya mwana pe message yo na zosala wa na kokomisa ngoti ba ya VPM Korea Jean Shaban akokomisa ngo epa ya mboka ayeba te otama bafumu to meka to bino peso kuboza na wa ko bafumu no ba kona ba image tanga utangi kombo ya muvunda ndewe ai na village ngo pana makomo ngo vunda kilango na Kinshasa là za chef de groupement qui moins za matali za baisi siko namoni bakomi communauté Muvunda yonga oiza ndoia moko ya village na kuna na Kinshasa tangi kutuna photo class parce que d'autres musa bakomo na bino Kinshasa kuna ba chef coutumier ba binye bele na Kinshasa bauti na ba province bauti na ba Lualaba bauti na ba Lubumbashi bauti na ba Équateur bazol bake bango baza ba chef coutumier les allons ngana yebi fumu avana na ba bele les apo mote fumu avana na ba bele na fumu avana na n'importe quelle place avana na bele na pour encadrer population mais na Kinshasa kuna il y a plus de 500 chefs coutumiers. Oh bah oui, oh bazolo bati. Bazolo banoti Bujimali, bazolo banoti Équateur, Lualaba, Oumi, Baza, dans toutes les provinces, il y a la République démocratique. Mais na kota la boye, nous on a bon dire, dire bah ça va chef, bah chef t'es bon, comme bah chef peut, bah t'as ton raté. Ce qui bon, où il y a mbakaka, nous si bon on peut se bon ici dans Vanda, où il va négocier. Oh bah kolo bah village bazali, bah vrai chef Baza. Même si on a la famille Nabino, allez, tant à commune à Kinshasa, à côté de Wenzo, va se marier qu'on a mis au Tolataka, à comme chef.
soki ake kuna ake ko se présenter epa ya mokonzi mboka o ngai nde chef ya Muvunda mais chef Muvunda tikali ya na mboka ozomona mwana na profitaki ngena moni bino na ndeko na ngo uzunga boyo habita il faut na pesa pe message ko ba ndeko na nga ba chef ndeko na ba chef ba yebaki na Kinshasa ils ont ba chef oyo ba ko se présenter kuna comme ba chef ya ba village au presque au Kamba. Alors so boza na bana na famille bo benda ba ko matoi bo ça va so ke Kinshasa le baké naza chef te mais naza mwana ya chef ou bien naza na kati ya famille ya chef soki boza na posa bo mona chef il faut bino mo bosa nini bo bengisa chef aya na naza na numéro chef na robenga chef aya bo yebisa bana ndenge wana obana na bino bazo bénéficier biloko oyo falaki ba pesa ka bino omona mokonza mboka bongisaki mwa enveloppe ba pesa ba chef akopesa ba mbongo wana ezosuka pa bana na bino ba cadeau wana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azopesa pa ba chef ezosuka pa bana na bino ezokomela bino te alors yango moni bino ba chef msubo kanga na mokonza mboka kanda nzoka na mokonza mboka azana innocent. Allez, peut-être pour terminer avec Blanchard Ipipo, je rappelle qu'Aza chef coutumier, il y a regroupement qui mouinza Matadi Mayo et puis conseiller en matière coutumière du ministre provincial de l'Intérieur. Pour terminer, Toutotala on a Kolwezi, Toutotala Opena village Muvunda. La rencontre dans les Aguianines. Oh, il y a Kolwezi, on l'a vu. Bon, accompagné du chef de l'État. Mais là, Muvunda, ils arrivent. Bon, Isaïka par rapport à Mona Baninga, au Solana Bango, pour yoza chef coutumier ou tina Kinshasa ou na province mususu quand même faut kutana baninga po yeba ta ita santé ba on peut ba yeba ke ozawa no uti Kinshasa we utalaba Babi Bokabouani ezali entre ba chef coutumier bozo elani bozo la ba poste responsabilité confiance pas chef de l'État pourquoi bozo sangalate parce que beaucoup ko longa likambote sur le pouvoir ancestral les a ensemble été et loko tuzoka moyen ngwana bozo ba chef coutumier mais boyo kanezali te poizo e koti na kati bozo fundana bozo sala na bakuba qu'est-ce qui se passe eza problème ya mbongo tout à l'heure nena otokoloba soki faux chef abandi koteka mabele azwi ba politicien na ye akomi pe na ba soda na ye bazokengela ye akomi na force alors omona sikoyo ba vrai omona bango pamba akomona bango pamba parce que ye akomi na force DG ozomona donc eza na jalousie pe na lokoso ya mbongo nde esalaka biso ke tokabwana bon mpo na nga ndeti na makanisi na nga baorganisation oyo nyonso esalama ba ANATC ba CONATC o banini mpo na nga soki nga na kosenga vepe mabomango abomango totikala kosalelaka ba communauté ezi biso toza communauté teke umu ya ville ya Kinshasa totikali na teke umu bandeko mpe ya lwalaba baza na kilwalabe na bango batikali kaka na kilwalabe na bango soki président komi na posa tokutana abengisi biso ya biba wana na posa ya bana lwalaba bachef ya lwalaba bachef ya Kinshasa bachef ya Mbujimai bachef ya nini bosangana bino nyonso boyana yamba bino tokutana ole ezalaka yo organisation boyo organisation en tout cas boyokana eza te donc moyen mpe ya kobongisa eza te DG eza na moyen ya kobongisa te parce que nde ezana oyo alliance ya leader oyo baza leader ndeti na ANATC na kopesa comme exemple bazalaka ensemble bango nyonso bakiungu badifima bamwami munongo bazalaka ensemble na ANATC mais n'époque ntongo balongoli difima secrétaire général difima tomboki asali CONATC na ye président CONATC kiungu kisebwe ye basali ANATC na ye mwami munongo atikali mpe na ANATC sikoyo bakomi lokola ba ANATC misato mo na niveau ya république sikoyo finalement mosala nango ezali c'est qu'il faut koboma yango nyonso tu koboma yango ali bato na bato batikala na communauté na bango bakatange batikali na communauté na bango bata ya Congo central batikali mpe na communauté na bango bandundu batikali na communauté na bango alors tosangana kaka azomokonza mboka bengi bandundu boya Kinshasa boya Mbujimai boya tosangani tokutani na mokonza. Très bien, on va terminer. Ba mapango bino botekela bato ba chef kujo bazoteka mapango. Para l'état ezalaka nini? Para l'état ezalaka taxe. Soki mutu nga na cédé lopango mutu wana fois que nomona l'état
l'État azwa acte ya dossier na ye acte wana basala nini bakosomba fiche parcellaire wana nde yango wana taxe ya l'État ekotaka na niveau bozoteka mapango nzela esalami te banzela bozala bagéometre bakopera bagarçon na bino mono borecruta boyebisi bango yo na bando bengo géometre bakataka banzela ba 6 km soki 6 mètres ote prince eza ya 6 mètres mais garçon ayebi eloko te mais bofabrike bokomisi géomètre bozoyebaki mabele bozotekela bato lobi ekokoma dangereux mpo na bango mpo eza na mabele mosusu bozoteka bato bakoki kovanda te terrain eza érosif eza marécage mais bino bozotekaka pourquoi bosasosiaka na l'état te mpo na koregle makambo lobi dega ekomela biso te ndeti nga na mabele na nga DG nakendaka na cadastre nasali demande ya morcellement bapesi nga ordre de mission na géomètre naza na bango na terrain en permanence bayidaka nga mpona kotrace babalabala mpona kotrace balimite ya baconcession na mpona kotrace balimite ya baparcelle mais nayebi te baninga mosusu nde bamemelaka makambo na bango po ya desordre mpe bazali po ya desordre sikoyo mingi ezalaka ya moyibi azwi eloko ya bato azoteka ngo na ninga moyibi azwi mpe bato na ye aforme bango bakomi bagéomètre bandi kokata yango na ninga moyibi wana nde eza na ndenge ya desordre epuis mosusu bazorespecte te place mosusu ezake eza marécage bazomona mpenzaki baotambola baonyata mai mais soki kili aye nayebi te soki baenvutaka kili yango bazotambwisa na kati ya mai me bazoyebisa ye soki obandika kotonga mai ekokima nayebi te mai ekokima ndenge nini motu mpe omona asombi basombi na basikalisi bandi kotongela ye nsima na basikalisi bayebi te bazopeseka espoir omoi soki bandi otonga mai ekozonga nsima ekokima ti okomona moto atongi ndako lobilobi ndako ebukani bato bakufi na kati ale babandi kobenga leta ya alors nga mpena nazalaka na mwa respect wana soki mpese eza mai botika mai etikala mai mokili etikala mokili bato batonga na mokili mai etikala kuna na se place ezali mpona kosilisa mboka na biso eza na makambo ebele banditisme ezali bacriminel bazoboma bato mbula soki ebeti bainondation eza papam bokoko na bino ezosala te même mpona guerre ya este bon DG kote wana il faut pena tolobela ngo na ndenge moko ya sérieux bachef baza négligé epa bapoliticien bachef baza négligé bon na niveau ya baconseiller ya mokonzi ya mboka eza ta na conseiller moko atikala kosonge mpona makambo ya pouvoir ancestral aza te c'est pour cela yango nalekaka na mwa bamission ebele na epa ya ndeko Mathieu awa na bosolo kaka na bandeki kolobela si respect ya bachef coutumier omoni eza na bamakambo ebele eleka na kati ya mboka na biso oyo bachef coutumier batelema baloba basolution mpe epesamaka lelo bachef coutumier nakopesa peut-être exemple ya moke kaka so totali na bapays mosusu neti bacote d'ivoire toke bagabon banini okunda président de la république na bango aza na conseiller na ye moko en matière ya bacoutumier aza mpe chef coutumier à tout moment so likambo eyali président aza na mposa bachef coutumier conseiller wana okende mpe bachef coutumier azwi bango avandisi bango penepene ya chef de l'état ata na sa nzeta manga bavandi bazolia makasu bazomela ntsamba na mokonzi ya mboka bazopesa ye baide bazopesa ye baorientation bazosala mpe bamabondeli na bango etanke bafumu pour ke président azala na bafaillite te mais mpa na biso awa na Congo eza le contraire donc baconseiller ya mokonzi ya mboka vome bazwa na bango mwa quelque chose baza na poche balia me kosonge mpona bachef coutumier bayebi yango te bazolia kutu na bachef coutumier mbongo mokonzi ya mboka akomisa mbongo bozwa mbongo bopesa bachef coutumier bango bazwi mbongo wana badetourne yango balia yango alors makambo ekobonga te nga lokola naza chef coutumier oyo nasutenaka président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango naoloba bavérité mais mosusu soki aleki na plateau no aoloba bavérité te akobomba eza na secret moko bachef coutumier bazanga nango biso betu bachef coutumier toza na politiki na biso na bakoloba yango na tv te mpo baobanga mais nga nakoloba yango ke eza na biloko mosusu esalamaka na ccccc moye mokonzi ya mboka yeba yango ekozala te tel ke toloba bainondation tala toza na elanga mais mbula tina elanga ezobetaka mais soki batelemi soki bachefu batelemi balobi ke non boye esalama lisusu te bazosenga mpe banzambe bazosenga mpe bakoko baza na mabele solution ekomona mais soki solution ezomonana te seke bazosentir ke baza négligé okomona bachef coutumier bazwi rendez-vous pa mokonzi ya mboka ndeti bato ntango bakufana na matadi kibala président atuni bachef
pouvoir eza lisusu te toneli te toza na mposa tosola na ok boya jeudi ezalaka lundi boya jeudi na yamba bino tokomi na porte mpo tokota pa mokonzi ya mboka bloc cadena tosali wana soki 7 heures du temps banda toyaka soki 7 heures to 8 heures du temps entrée eza te tovandi bozo baenveloppe moko ebimi wana $1000 à chacun tozalaka 24 $1000 à chacun bozonga mokonzi ya mboka bi avoyage nanu akelekisangani soki azongi na koyamba bino ti lelo mokonzi ya mboka atala koyamba biso susu te alors peut-être baréclamation eyali na kati ya mitema basusi eyali na kati ya mitema ya bafumu yango namoni ke ti lelo mboka na biso bamakambo ezokende kaka nde nyamunyamu biso bato tozosoutenir mokonzi ya mboka tozolela tozosala bacérémonie ancestrale mpo makambo ezala bien mais soki tosangisi su force na baninga mosusu ekozala terrible. Très bien. Lilobano asuka ba chef coutumier a solo bazala. Toboli ba ba melaka shisha. Pour poser chef coutumier mozo mela shisha. Bazo mo balabala wa chef coutumier kolia kimbiolongo tolo polo na miso ba. Il y a aussi un problème de comportement. Lilobano asuka. Ilobana asuka pona lelo ezali koyebisa ba fumu ke biso tout oza derrière chef de l'état. Tolanda ba conseiller bazo décourager biso te, tolanda ba politicien bazo décourager biso te. To soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est muluba biso toza batete la baswahili baumba Kinshasa bateke bangala totala ekolo oyo ya biso ezwi bokonzi eza ekolo oyo eza ya kodute te eza ya mwana mboka ya République démocratique du Congo biso tout soutenir spirituellement physiquement chef coutumier il faut yeba koza agent renseignement na kwenyo so vani na mboka na yo soko moni monguna luka ba service ya sécurité oyebisa bango pour que mboka continue toujours kozala kimia bon na koloba su ya mibale bandeko na biso oyo bazoloba ke fumu ipipo conseiller ministre intérieur provincial ya kobebisa makambo ya bafumu ya ville ya Kinshasa te tozolinga tozongisa ne ordre parce que so totali na en tête ya pouvoir ancestral ya ville ya Kinshasa bakamaki yango ezaki presque mingi bandeko na biso bateke lelo ndeko muumbu nde mutaza wana comme conseiller même mais bandeko bateke bazala même ba ministre mais des autres autres to kuti na niveau ya affaire coutumier à ville ya Kinshasa DG ondima te siko toza na phase moko tozozongisa ne ordre ndenge tozotia ordre bato oyo mosusu bazosepela nango bazali bato mosusu bazosepela nango te bazali. Très bien. Merci beaucoup. Ezaka lokola alcool bachaka ngona pota ezosoa mezobikisa. Soko lobi olanda kolela ya mwana okata alcool pote kopola. Chaye soye meza pona bolamu na. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Tokutani, la deuxième partie de l'émission, on va prendre une pause, on revient pour la deuxième partie de l'émission, on en aura 3 cet après-midi. À très bientôt. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.